Moi je les respecte. Étant qu'un artiste, on n'a rien à voir. Papa n'a été allé. Ok, il y a innocent, ok, merci. Papa n'a été allé, il y a innocent. C'est continue. Merci, non? Depuis tout mon sac à Salaki dans les camps, nous le long ici mon sac à la Kissi Batou de mon sac à Azana Lupang, de ma part, moi, les uns battus. L'accès de l'Ogino, vous avez un date, vous avez un date. Vous avez un date, vous avez un moussaka, le bas vérité. Allô? Ils sont là? Bonsoir, n'a pas abonné sur yacleboa.com. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission les news de Joyce. Les news de Joyce, ça sera toujours Kawana pour nous Bébélabino. Actualité news, c'est ça pour nous Bébélabino. Rien que la vérité. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman aujourd'hui. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi, Madame Pichumangaya. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi, Steve. Je dis encore bonjour. La vidéo disponible à Joyce Tumba. Autrement dit, Benzema de la presse. Nazaraka pour nous saluer la vidéo. Musala pour nous la vidéo. Toujours news, actualité news sur Zakanatara. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi qui s'est déjà entendu mon aïe na kata Moscou. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi aujourd'hui les jeunes Porba. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi Rit Obot par rapport à Taïté Bozomonaka. Aujourd'hui, dans la news vraiment ils ont dominé. Le lot de Saint James, na Matongue, na rep Yakofi Olomide, et ça vraiment un rep encore spécial. Voilà, les lots va représenter des artistes et musiciens. Oh, baye, la quartier latin, na Kobo ya Blanda Mosaka, na Babi Ronaldinho, voilà. Na Bango vraiment, va représenter Bango les lots comme musiciens et quartier latin. Et ça vraiment va actualité. Après rep pour toi na Makamoroloba. Blanda Mosaka fait ça Makamoroloba. Awa, donc on a vraiment la carte de la comment rep les Oleka. On a vu notre coup à la carte, comment bilingue à quartier latin Salara. Donc on a la carte.
Thank you.
papa na etali ete. Ok, il y a innocent, ok, merci. Papa na etali ngana papa na etali ete, ya innocent. C'est quoi, tu guerre? Mais s'il non? Depuis tout mosaka salaki na leki yango nga mulelo nalebisi mosaka nalakisi bato ke mosaka aza na lupango te mapango wana eza ya bato po bandi natuni eloko moko soki atie tembe bino bozongisela yango certificat bana enregistrement donc certificat d'enregistrement ayebi yango te ye moko aleki na te ndaka mwasi nange eza yanga o bobala na wapi bobala na wapi te premier ge deuxième fois bino nga nalakisa ndako mama ye lakisa elongino ozalaki na ndako to ozalaki na ndako te nazalaki na ndako nao ndako na nga na ya mosaka aloba vérité ni eleki comparaison wana nakosa yango te moto aza bozwi na ye bon natindi bino bokende otala ndaka mosaka boboya fanaka la fodi ola mosaka na badefo ebele ese oko dejena ndaka mosaka bon mais nayebi so alalaka ye moko mwana nevandaka pa na ye te avanda pa na ye te te kera nga na mosaka etali mwana ye te nalobi papa na ye soki atake na komasakre nga na ana mwana moke me nasilisi mosaka nga nasilisi ye nga banda na mpe mise en garde soki alobi mais patron origina ye te oyo elemaki une question de curiosité parce que la caméra est belé awa on a répétition volume par rapport à Coco intégration il y a Blana Mosaka tout le monde est aussi Bobby Ronaldinho vous voyez puis sur internet Nicolo qui entre quartier là-dedans là où il y a aussi la maison mais est-ce que au fur et à mesure Nasarani côté tout le monde qui Mosaka la merveille Ramo Tumba na ba TV tout ça mais tout le monde ici Bobby Ronaldinho tandis que moto ya wenge na quartier là-dedans est profiter moi ils ont le problème te moto moi pénaliser surtout au fur et à mesure ça on va prouver ba rendre dans la tonnerre faut rectifier nga bitumala mosaka te na besi na gane ya numéro te yo mtoloba oh mais bapreuve tout ataki na gane na bapreuve tout na fait à comprendre eti aleki na tv alobi ke ndako wana ezalaka ye te bandako bato yango aza nani mwana bitinda otonga bamamawa mpe na age wana 59 boya utilize bana ya peke mise à garde parce que carrière réputation patron na ye na ye na maboko na nga je pèse même pour filmer nga bien. Pardon? Réputation patron Mosaka et à la maboko nanga. Et dépend de nanga les soudés dépend de na bango. Na pas c'est mise à garde que généraux. Sera bimi. Na ba mo limite c'est à la théo que mon je vais perner sur la Mosaka. La leader le roi pour faire le la leader le roi profiter. Comme ça patron musique à arrivé à bon test à plein à toi ça déjà à côté qui déjà ou bien comment ça sera la présentation officielle naie ou bien on test le roi va ça vous et en fait nga wana ko tuna nga te faut tuna chef d'orchestre na biso nga déjà le grand mopo a ebise ngai to sola ki sujet na ye donc pour nga ekoki même ma test wana ba salsa BCK on a parlé c'est vrai etali ngai te nga mo bilo tout ba pesa nga na zanga nango déjà oh tout ba pesa ye nga na zanga nango déjà ko ba kisi na la au comprendre donc voilà on a mis tout ce plan on mérite le respect parce que dans l'orchestre on a mérité le respect il faut respecter pour là maintenant vous travaillez comme des collègues dans non moi je respecte tout le monde vous comprenez, on respecte tout le monde il y a des artistes il y a mon qui je suis dans l'orchestre il y a mon place il merveille à nani dans l'orchestre nous allons une fois encore guerre il y a la mosaka beaucoup de ça a été vous comprenez il y a ça le rôle à yo vous comprenez à ce que vie na ye na koki ko intercaler pour na vie na ye te vous comprenez côté ngaza mamba via ba intercaler te mosaka mangai nga respect yango mo na démonter na diminuer na silisi mosaka mais moi je souhaitais pour la tigaro pour la pleine ça bienvenue l'orchestre en fait oui ça bienvenue mon grand pas au sera nimio nga automatiquement pour donc voilà merci Rambo par rapport à yo peto bébé blana répondre yo merci beaucoup par rapport à Pierre Rosa qui na wana mosaka yo na mosaka mais tout le monde blana répondre yo est-ce que à part d'abord intégration vous avez été un solo là pour la boboma o les cas déjà aye musala vous avez été en solo omoni ata répondaki nga wana répondaki etaki mwana ya babazo take papa na oui je comprends mais de fond du cœur na ye ayebi ke onga na ali comprends bref ane moko ayebi papa naza mabe so papa nalingai blana bino mo boyebi résultat lingai ezala comment papa na ya mwana no abandi kobima yo linga bima tozo étouffe mwana nayebi te biso na bakongo tu toyebi ke balingaka bana bazala bien mais première fois namona mutandu soki mukongo azolinga akunda mwana na ye
donc moi on a les garanties à ça la tête batalan et à la explosion en côté ça m'a bé merveille moi because on a l'avertissement bah avertir pas on a biso be yoro bo soit galobi makambo ya jibe piana wera son les yoza ngi na makambo na ko tira yoro ba vanda asanga pardon na boîte tira ces dernières temps on s'est focalisé mis na Mosaka on se retrouve focalisé sur Sankara de Koutaté parce que après sur des voix à l'accès qui on est raison qui photo que le mec est passeport ba boto le mukana mais demoni Sankara alors ni boto ne qui qui na Sankara ya mo focalisé kana Mosaka Sankara de Koutaté c'est le fait nous yebi on est ba comédie à ça la raona on est comédie Sankara sala le long on a tout agressif ngana ngana sala la comédie ngana bimagi mbala moko ay place na frappaki donc yena tigé wana pendant que sengi non c'est le fait donc voilà bon kosenga to na yebité pendant que vandi non nie na tigé nga papa mezala nga so le kasala théâtre na yo so bandika ko tsa komba kofi yeba ke ngala sa théâtre ngala sa la télé réalité vous comprenez le yo sali maboke ngala sali télé réalité total so ngala ko bunda na 72 personnes ko vendre nga moko vous comprenez bon na channel andi japonais to na obeta batutu yo comme on a les na succès kene na ba réseaux sociaux merveille rambo ngamoko pobino tout roloba et présentation le biga deux phrases na ebiso merveille rambo arrivé à plein na Mosaka na kata quartier la après avoir ba mambo no s'est passé là bino oya loba oya mi plein na ndeni na kata quartier la après ba mambo nyoso oya lobby yo kuno lobby wana le côté yo côté ozongi si faux chanteur ko lelo blanda aza na kata quartier la oya mbi yake inaweza ndeni en fait na uteko loba ngwa moi je suis travailleur de Grand Mopao. C'est Grand Mopao qui décide. Il sera décidé, on a zana pour acceptabilité. Après ça on m'a beaucoup mis balé. Na zo ngoma beaucoup balé pas grand peut quoi. Je sera ndimi on a accepté. Donc voilà. Donc ils sont réciproques. Donc ça dit à sa frère na biso. Oyo ayo luka musala na ye. Te on nga guerre ngana musaka etali bien la tête. Ngana musaka guerre na biso balé tali. Parce que là les bandara na mona ka blanda. Mosaka za na jalousie nanga parce que né naza boye naza mwana muke ya sali 5 ans asali 25 ans na mondo ayebi ndenge poto ya la raté on voit ngana ina dévierge membre belé na voyage au lekaye na yebi avion au lekaye on comprend donc yebi avion na yebi avion ko leka Mosaka on comprend donc on a voyagé au lekaye na leke na stabilité na leke na mambutu yazo la biloko ya yete preuve ni ngam na silicier na ndimisi ke biloko wana za yete papa boka na porte balobi ke actualité bozo lukaka ba actualité bobo diembela na projet le 30 juin na kata stade de Martyrs yango bozo créer moi maman mike ngala mona mbutu za mboka yo tuna mamba le 30 juin mboka ba kwande to na mbutu yo tuna mamba le 30 juin mais par rapport le 30 juin ça fait indépendance on ngana yebi événement moko te za na Congo ngana yebi na yebi na événement te etali bango ngana yebi na minute ke mboka na biso eza menacé donc biso tout au telemi mama mboka na lingi distraction te lorsque ça brûle chez les on fait pas la fête là ça brûle chez les voisins donc voisins la biso ce que ça bande on a biso à Goma fête ezo yinda on comprend ngana ko sepela te nga na binga ina bi ba tout etali ngate mama na